Bonjour bandeko, bokoto tout solo là, c'est pas parent. Bandeko, naye ko sala vidéo oyo pona ko lancer message na bandeko nyonso bozana ville ya Kinshasa. Bandeko nyonso o bozana ville ya Kinshasa, to bengami biso nyonso na date ya le 15 septembre oyo. Bandeko tobima libanda ndeza place peuple a réclamaka ba droit na ye. Donc naza sir bino mo bomoni biso pe awa na niveau diaspora tozo telema. Tozo sala tout ce qui est de notre possible. Tozo sala sikoye komi bino bandeko na biso ya Kinshasa o bosibo comprendre makambo nyonso parce que bandeko to ane loka koloba na bino te. Le pays est occupé boyebi yango. Chilomboate kamboka boyebi yango. Kanambe Rwande tuti boyebi yango. Babizi Makara, ba Moïse Niarugabu, bango nyonso, ba James Kabarere, ba Tuana nyonso, tous les Rwandais, bazalaka na Kinshasa. Ba généraux nyonso bazo alimenter guerre à l'est, bazalaka na Kinshasa. Ba parlementaire na bino, o bino bo votaki au prix d'une bouteille de prémisse na boîte moko sardine, bazawana bazo zwa 21 000 wana ezana nusuki babakisi ba droit mosusu te. Bo calculer na otanga batulokola ba o basala ba comédie na ba télé ba Molière ba Safu ba oyo banani oyo ba Eliezer ba o mususu ba Zebele. Ces comédiens là bazwaka ba 21 000. Soki to sali calcul nango ti ba fin du mois na ba prime bazwaka o bakendaka kolobaka na Kagame oui bakomaka dans les 30-40 000. Alors biso peuple tozako croupir toujours dans la misère. Bandeko tomonaki bandeko agoma batelemaki balobaki Monisco go out, Monisco kendaki. Yango to bengi bandeko a Kinshasa, c'est une courte vidéo pona koloba na bino ke Kinshasa wana eza ya bawewa te. Donc le 15 eza journée ville morte. Wewa o bokomona ye abimisi moto na ye abandi kotambola bino moko boyebi ndenge leka kuna moi je sais pas bokangi ye botumbi moto. Donc ezali journée ville morte. Na sengi na ba mama tu ya bazandu. De toutes les façons zandu na biswa monene basi babukango na nko et pas gentini na chilolo oya inconscient. Ba mama bawenza Gambela, bawenza ba Mariano, bawenze mususe bima o kengana ebi vraiment te. En tout cas ba mama mukolo wana bovanda na ndaku ya le 15 mutu nyonso abima libanda. Bino ba libanais o bokozi abo fungola ba magasin ba chinois, libanais, indien, pakistanais. Bana Kinshasa muto akomeko fungola magasin mukolo wana bobuka yango, bobuka magasin bo piller yango. Parce que eza journée ville morte. Bino nyonso rendez-vous na palais du peuple. Et puis mutu azonga te. Ndeng bokeyi wana boke ko réclamer ba droit na bino. Na Kinshasa bokoma plus de 20 millions de personnes. Tozo senga. Il suffit batu babi manifeste que 50 000 ya pamba ba souffrance na mboka wana ekosila. Parce que Kinshasa ezali siège ya batu wana nyonso. Place bavandaka palais du peuple ezalaka wana place bakenda ko voter ba loi o bango mbongwe bakisama bino bozala na misère boyebi adresse wana na lingwala. La voix d'Isaïr ezalaka na lingwala wana bokeyi bokangi kote wana ti ba stade Kamanyola bokangi ba kote wana nyonso bo bloquer de toutes les façons ba priva bino gombe bo privé bango pe accès partout ezalate. Ba jeune, ba pne ezali, bo tumba ba pne na ba balabala, boye bake à l'époque, tangu vieux oya kolabo, les papas soi-disant de Chilolo, ndenga bande koloba ville, journée ville morte, ezalagi mututu alaki na ba téléphone te. Mais lelo bande konanga na zomona, tomona kabino na ba image, bande kobino nyonso boya na ba téléphone, bo bengana pona date oyoyo. Il y a le 15 septembre 2022.
bobima déjà na bandaku à partir ya batongo. Nazie ko lancer message. Yo policier o bafuta kayo $50 pendant que député o yo kengelaka azwaka plus de $30,000. Yo soldat o bafuta kao $35. Olingyo bima libanda poke ndo boma bande kona yo o bazana pasi. Donc na lancé message et pas ya ba policier à Kasongo. Boye bake Kasongo akolongwa. Azamutu akolongwa mboka wane kozala libéré. Yo o kobeta ndeko no masasi. Yebake elongi na yo bakokanga yango. Major Karim Kanamba tinda kie aboma rosimu kendi nanko. Lelo ye wana bakangie. Donc bino ba policier o boko bima pobo eko intimide bandeko na biso bobeta bango ba masasi boye bake bandeko wana bayebi bino bayebi bandaku na bino et puis boye bake ba image ekozala partout ekozwama policier a robeta masasi ayebake dans les jours à venir bana ba quartier ba okota na ndaku na ye ba okende ko boma ye tozo marché mote po bazo boma bandeko na biso na este yango na sali video oyo pona koloba na bandeko na biso ya Kinshasa ba na district ya Funa Moamba na ba district mususu wana oye tikali bobima bolo bakaka te bana chango non bana bandani Matonge Kimbangu Yolo Lemba Kitambo partout bozali bobima bana bambinza bobima bo kale banzela nyonso bo bloquer Victoire bo bloquer ba Kitambo magasin bo bloquer partout ba Molar ba rond-point Molar bo bloquer yango ba rond-point ba 24 novembre bo kende ko bloquer yango eza ba droit na bino bobima vraiment belé bandeko tozo compter na bino. La victoire est certaine. Mais tozana kati ya bitumba. Tokolonga bitumbo yo na kombo ya Mvuluzi Kimbangu. Bande kwa kisasa boza ba vrai courage. Batu wana ba Rwanda balingi ba komisa bino ba paresse. Bola kisabango ke boza ba vrai courage. Biso atozana diaspora toza batu to botama na kisasa pe to koli kuna me to ye kovana na bamboka oyo. Boza bande kona biso tolinga kabino mingi me tomoni ke batuana bazo sakana na bino mwendra oki musapipasi ayeba ya ko traiter ao me kuna baboma ba mama emo baboma bopitala Kitambo baboma bangaliema bandeko bobima toza vraiment na besoin na bino na date ya le 15 septembre bobima me pona kozonga libanda te. Merci beaucoup bandeko.